ya wenge donc bakisi ya donc yoko tona tellement monique ya ngote ya ngoki minomba parce que ba boki ma mingi soki ba contrat signaki na ba monde wana et comme peut-être retour elingi ya boki ma mingi kotanzambe kotona lobela psoni. Alors na ninga okemba wana nzamba salenga faveur à travers voix tout tambola bisika ebele to kutana ba pebele. Alors tana sala ki boulot moko nga na kanisa ke boulot ezali kaka ba makambo itali ba voix ba makambo ebele ya don to talent. Menzo kani na kati neza na makambo susu. Ezaka côté na biso te za ba côté ba domaine ebele mais comme mutu na mutu azana ndenga zo kanisa. Nga na ko briller betap te pour atba mona nga danger. Parce que nazo kamwa mutu moko te. Nazo nyoko mate po venanga le quitter taza béni po ado yu aza béni to béni aza béni to yo anel koza béni donc na yebi ndenge bozuelité nazo se contacter kana oyanga. Alors tant na sala ki album nanga na tchaki énergie mo ya makasi. Alors na énergie est-ce que nazala ki trop sûr que il faut na frapper parce que banzembo ezalaki oyo koza somta yo ki faninga mais tant ebimaki na moni voix mo bato bazo epsanga na banzela disque no kitoko za danger mais faut signer. Si on a aussi la samba la signer ni faut simba moto. Si on a simba moto nous va être Moïse Bompema faut qu'on a séjour des morts. Tam sous l'obiso na beki yé mutaba no memanga hôpital. To Esther Bompema to Eli to Bénédicte to Daniel. Alors on a qui surpris na bi non. Nzambe asenga na mitema lo koso ya biloka mokili. Donc je préfère na lité le rôle la monios pour battre sous bazar mona comment na mikina kini atonga ba parler en sala ba makambo ebele aboma na ye mututé. Pour nous appeler na cause à artiste na comme na ko semble la préféré qui na na voix ou on est calme na lia lipa moko sec maintenant na pédicure que na lia misunya apparence mais na kati za miku na okemba à l'aise pepele et le coup na komi na kimia mais na cause la mie ko le ka mutu mususu yo mona dit que danger mais na kimia et le ko batebele bazo luka ko le plus grand de tous, très haut Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ, le seul unique sauveur. Il y a vie Nabiso, Oazako régner pour l'éternité d'éternité dans la reine sans fin. To pema penya betomo na kini na bidja lencourt papa wemba. Donc à koufi na podium. To pema penya na Michael Jackson. Toto ta caractère Jonah Lidey. Au talibat ne ba olela. Mais moutmota na pouvoir aussi kusi. David Copperfield a ebisa biso ki yaza magicien contre na ba chita nyanga partout. Il est le moins à Michael Jackson à ses jours de mort. Soga séquicier, je dois abandonner Jésus tout côté là-bas. Mon sang toi batoi fandaka na lola, andima koso pa makila, kolo Yesu, kumba mana yo, yangwana toto mboli maboko likolo. Totatoli oyo asimbili kolona se suki ya pembe kobimate na mutu na ye poaza nzambe kumbama kolo mosusu azali te yangwana toto na okufali kwa nzembo yo tangisanga ya misu na lelango grave. Kama est une gamme de produits capillaires naturels, soigneusement développés pour améliorer et maintenir le cheveu afro en bonne santé. Kama peut être utilisé sur les adultes et les jeunes enfants. La gamme de produits Nkama est composée d'un shampoing à huile de coco et de raisin, un shampoing riche qui nettoie et fortifie le cheveu en toute douceur. Un conditionneur de noix de marula et de brésil aide à rétablir la santé et la brillance dans vos cheveux. Empêche et protège vos cheveux contre le dommage en restaurant les protéines nécessaires pour le cheveu sain. Les après-shampoings à l'huile d'olive et à l'aloe vera font de merveilles pour favoriser de cheveux sains et restaurer l'hydratation et les nutriments essentiels à vos cheveux. Moringa et l'huile de grain de chanvre apaisent et stimulent le cuir chevelu, renforcent le follicule et favorisent la croissance de cheveux. Et enfin, la beurre de karité et babassou, riche en cheveux stimulants, les nutriments et les vitamines, en faisant l'un des meilleurs ingrédients pour garder le cheveu et le peau hydraté. Pour tout contact, allez sur sa page Facebook Kama et passez vos commandes.
Kama, la solution pour le cheveu afro. Hey, restons naturels avec Kama. BM Hotel Kinshasa. BM Hotel Kinshasa vous offre des chambres à des tarifs abordables. Une salle de fête pour vos mariages et autres cérémonies. Un espace détente et une boutique d'habillement. BM Hotel est ouvert 24 heures sur 24. Avenue de la République numéro 3, référence Maïzaf Bandal-Sinkin, commune de Bandalungwa. Pour plus d'infos, appelez le 081 419 66 ou les 082 577 75 06. BM Hotel, passez un séjour de qualité. Et voilà, un grand merci de partout où vous êtes, un grand merci de partout où vous êtes, un grand merci de partout où vous êtes. C'est pas pour rien que j'ai commencé par ça, parce que c'est grâce à vous qu'on existe. Ce beau petit gota labisso, je sais pas ce taureau ça la raison pour ça par rapport à quoi. Parce que pour la rabisso souhaité. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir cet artiste. Donc mais quand même mon fan dato sola moi belé ya kolobeza moi belé mais toke non malé mais ngana bino toyoka ma vérité bima et puis ma ramni nazana ngwa kolobela biso. Cet artiste a sepeli sapso na bandenge nyonso biso pena biso no pe utara bakini to yebi un peu ko bandana ye papa wemba leka et puis pas jibe pena leka. Il s'agit de Bogis Bompema. Bogis Bompema, il y a un moment toyoka qui a commis frère en Christ. Il y a un moment qui a commis résistant, souvent combattant. Mais comme je suis avec lui, j'espère que nous allons découvrir la vérité ensemble. Tu as raison. Qu'est-ce qui est poussé à comment frère en Christ? On a une frère parce que c'est un frère, on a un frère, donc on a un frère et sœur. Donc voilà pourquoi comment frère en Christ et puis pourquoi a commis combattant de Tobenga. Donc voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, on vous salue de partout. Vous êtes tellement nombreux à nous regarder en ce moment. C'est grâce à vous d'être existé. Alors pour commencer, Bogis Bompema, frère Bogis Bompema, comment allez-vous? Calme pas la grâce de Dieu. Et la frère, et la Bogis Bompema, là c'est gêné parce que nous surtout au yoka nzambe soni, nzambe pas yoka soni. Journée à l'élo, bateau balekio et belé, au balekinga et belé. Tout le monde a carnaval, festival, marche. Il y a un roi, un empereur, un chef de l'État. Bateau ba maïla nenge, balona séjour des morts. So que tu as un cimetière comme si tu as des vacances. Mais avant, tu as un phone mais tu récent, mais numéro ne fonctionne pas. Donc c'est que nous avons tout. Le plus grand de tous, très haut Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le seul unique sauveur, il y a vie Nabiso, qui régner pour l'éternité d'éternité dans la reine sans fin. Tu peux m'appeler to moina kini ah na bidja l'encours papa wemba. Donc à couper na podium. Tu peux m'appeler to Michael Jackson. Toto tra caractère John Hallyday. Au talibat ne ba olela. Mais moutmota dans le pouvoir aussi c'est David Copperfield a ebisa biso ki yaza magicien contre na ba chita nyanga partout. Ti lelo mona maine Michael Jackson a séjour des morts. Soka séquicier biso to abandonner Jésus to côté na bango. Yango biso ti lelo to hôtel avec Jésus roi des rois. Pays mon côté ba ba grande puissance azana nguya ya ko refouler ko pese ordre de quitter interdiction. Pour les colons à César, il m'a beleza ma colonne, les collègues et fans de l'année. Amen. Donc voilà, là, si tu bandes, on peut très bien. Tout le monde en fait, en fait, na comme moment moqué parce que nga Bogis Bompema on a eba ki wana soka bando yemba to eba ki wana to quoi changement ça mais qu'est-ce qui s'est passé en fait parce que ba qui si on découvre biloko moko bien sûr moment ngongano ekoki mais qu'est-ce qui s'est passé on changer un peu côté au moni na linga kozala balobara ba imbécile ba changer raté il faut tout d'abord réaliste ngaza garçon mo bina kola ne grandi na pasi. Pour biso na mboka na biso batutu bakola danger batutu ba peine mo bazaki danger mais nga na kola na passe na souffrance na kemba ya danger alors na ninga okemba ona nzamba selenga faveur à travers voix tout tambola bisika ebele to kutana batu ebele alors tana sala ki boulot moko nga na kantia ke boulot ezali kaka ba makambo itali ba voix ba makambo ebele ya don to talent mais nzoka ni na kati neza na makambo susu ezaka côté na bisote za ba côté ba domaine ebele mais ko mutu na mutu azana ndenga zo kanisa ngana ko iko briller betapte pour atba mona nga danger parce que nazo kamwa mutu moko ti nazo nyoko mate po venanga le quitter taza béni po
ado yu aza béni to béni aza béni to yo anel ko aza béni donc na yebi ndenge bozuelité ngazo se contacter kana oyanga alors tant na sala ki album nanga na tchaki énergie mo ya makasi alors na énergie est-ce qu'on a zalaki trop sûr que il faut na frapper parce que banzembo ezalaki oyo koza somuta yo kifaningana mais tant ebimaki na moni voix mo bato bazo pisanga banzela disque no kitoko eza danger mais faut signer siko na osala basambla na signer nini o faut simba moto siko na simba moto no baeti Moïse Bompema faut côté na séjour des morts tam sulo biso na beki ye mutabano memanga hôpital to Esther Bompema to Eli to Bénédicte to Daniel alors na ki surpris na bi non nzambe asengi na mitema lo koso ya biloka mokili. Donc je préfère na lité le rôle à Mounios pour battre musu baza omona comment na mikina kini atonga ba parler en sala ba makambo ebele aboma na ye mutute po ninga pe na koza ati naza artiste na comme na ko sambela la préféré ki naza na voix wana ya calme na lia lipa moko sec maintenant na pédicure que na lia misuni apparence mais na kati za mikuwa na okemba. Je verrais bien que non malem parce que na tikelo vraiment temps me expliquer c'est comme si vraiment to comme ce qu'a fait to komaté. Moi je veux savoir en fait qu'est-ce qui a fait to eloko ni sali ki Bogis Bompema ou tika musique ya mokili to benga pour koma ko to nzam parce que sur le album oyemba ki bien mais faut signer résultat ko signer alino simbakisi na lo ba Bogis et verser ba tumsusute pas musu albumoni après simbite ya molo bakisi mais awa yo yebi na poto mona ba Rihanna ba Beyoncé ba Nicki Minaj ba ndimaka na bente e ateke nga mutu ayebisinga nga na tala ngona ba interview na bengi zifio na bitala eloko tel alo banyote azondi makisi na ye o comprendre ngandi na moneki siko le lieu cartonné te comment na ko démérer na musala moko na yebi ke zo senga eloko moko je préfère natika na la chemin moko o na oza lelo lelo na évité soko rappeler biso ba titre nini oyo signa na autant ba nzembo yemba ezala nini nani wap oyemba pa JB et puis c'est ma meilleure chanson de l'année, révélation de l'année, palme d'argent, meilleur chanteur voilà ce que ebimi 500 ici. Bon voilà siko na sans kisi nzembo mais oui ndenge nango sans kisi donc succès nyos te sala wana doléance sans kisi on a zolo na yebi ba kisi to beta ba bale ya bobeta bale ba sali kisi moko ya équipe au comprendre toi ba petit kisi moko ya équipe bobi ki bo gagner le 2-0 ba boye na mystique mo équipe on a beta bale wana na yebi mais oyo bandule wana te ngalo na yo ndis doléance na succès sala wana zo ba trophée au fallait zo ki wana donc sala ngo sans kisi qu'est-ce qui a fait ce qu'on album na yo moko et koki ko sala succès wana qu'est-ce qui a fait voilà on a raison na yebite nzambe ka mtebi menga na mona ki à travers bongo nde na mona ki bat ba komi koloba na zelo musuna ko sa te tellement na linga nzambe to na yanke na esprit mais na zabota mi bateau na mutamte mama donc na linga mama nzambe to banda kala ils ont battu musu ba cause na ba preuve na ba écran au moins après nous ba jeunesse musu ba na kin pas nous avons pasteur te banda ka ba émission ils ont na YouTube belé donc voix on a za l'équipe ba voix nyonso omoni ko regretter te na za koto congolais moko ta selenga choix na za la musicien nga mom na sala ki choix na nga même au seka même au loba je m'en fous batu belé bazo kufa lo likolo ya batu bakoloba nini batu bakosala nini mais les mêmes batu wana ceux qui pam aujourd'hui ceux qui au katani ka bango ba oseka yo il faut la priorité na yo donc ngana mitungi sarate na à l'aise pepele eloko na komi na kimia na kolata mbati na ngamobo 1 mois ngakaka na kolata lichi na ngamobo 5 ans ngakaka mais na koza la mie koleka mutu mususu yo mona etike danger mais ngana na kimia eloko batebele bazo luka ko obi siko na kato parole te batebele ba tala biso ba loba na kaluch peto mona arabe lelo yo wana retourne à BCBG ils a la même capo na yote non vous avez raison Kaluji aza frère nanga maza aza ndeko nanga mais Kaluji aleki Carlito te na mboka na biso fobo sanate Kaluji aza artiste ya munene na mboka il a zongi BCBG hein eza problème te eza guna et volonté na eto za comparaison eza raison te to argumentara bongo te na pese exemple ya vieux Carlito grand artiste banda ko imbela nzamba ko mosambela tilelo azaki na kambo ya grave ya maladie mo ya mabe mais on a maladie mon côté tout problème tout cas toute situation et que défier Jésus-Christ Seigneur des Seigneurs et Jésus a coûté na maladie wana pour ça quatre na biso ça plus fort que maladie wana et maladie wana longo so ka Carlito azongi bana ok jazz Bogis BCBG c'est la famille
Venanga Jibé Piana, c'est mon grand frère que j'aime beaucoup. Alors là, il y a Alain Kitete. Alors là, il y a Badou Martins. Alors là, il y a Koulou Tebele. Alors là, il y a José Ike Matembele. Donc, c'est mon grand frère. Tous en famille, tout le monde a une bonne relation. C'est plus qu'un frère. Mais Mama Wenge, ça m'a moussous. Si on a solo la naïe, on a solo la naïe lobby. Et ça, pour la makambu, la famille à Bondeko. Ça n'a rien à voir dans la profession. Je vais te dire une chose en fait, et là, je vais te dire parce que tu auras souvent makambu, tu as yo kapon to me la bino. Tu as qui bogis, au kokano peut-être ba mototé. Moto shot charge ya wenge donc ba kisi ya donc yo koto na tellement monique ya ngote ya ngoki minomba parce que ba boki ma mingi soki ba contrat signé ki na ba monde wana et comme peut-être retour elinge ya boki ma mingi koto nzambe koto na lobela psonine. Est-ce que mutoko la Messi Barcelone ko simbele kisi po ya chaka babi komone mataka po exigence sous Barcelone ba contrat ya danger. N'était so comprendre raisonnement là. Mutoko Cristiano zo babi chaque jour. Le fait que zo babi bongo et ça la nini et matisa valeur naie il faut réellement foutre danger pas to biko le kabaninga tout est-ce que bakolinga ke biso to équipe to simbe pour ça business on comprend je ne crois pas et ça on batu baloba mais ya na esprit ya bien il faut ta la vision na yo et puis na bataille nzambe makamsusu na yebi anga makama nzambe nana tina obeta ngwa te po bat ba mona nga so na na makambo privé anga ti na kokufa na otikala koloba ngote o ezala ta msusu 20 ans 19 ans au Nzambe Ibisanga. Donc c'est ça. Donc ils ont que contrat mon maison moroboye au bangi retour yango kimi pa Nzambe. Maison te nazana yesu l'équipe à maison. Mais avant kasi on a yebisio banda on ezala ki so nga voyager na kepa vi na nga lekitete na ke ne poto vivre to fandi asambeli ponanga. Ta so na bengi pasteur bo abondeli ponanga. Tam so abondeli pona huile d'olive na voyager nango. So nga ke ne podium na mati nango. Donc na yebi mam na oloba. Nana tina koloba makamwa te bata la biso omoni nazabu nana makambo ebele la betoli sur moi mukete à terre papa Wemba Lenkuru akendaki Gabon ngana tikalaki na voyage parce que na osambela pasteur na biso akolukanga kuna akutive beaucoup asi na luka bogis yo nani yo nga pasteur na uzana Gabon to na Congo non nazalaka na Congo me bayaki tourner moko na Gabon na Kizami na Kibila mbala moko tanga azongi kinit vie beaucoup la namoni pasteur moko ayako luka yokuna yo musicien pasteur musique na pastoral simbakate parce que musique est un monde ba fou loko na lobango te makamo pour na la besoin na ngote biso ngana na linga ba plaire te vous comprenez les gens ngona tinate yango monique na sens wana d'ailleurs makamo eza kati na banda kala même na matina kitengeza mubulu po nazana bato na ko bondela mikolo nyoso po na ngai fona tika musique donc moi na une église na semaki passer ici bato tout baluka bo sambela po na bogis tala kutuye abetra musique amokima ya ko semen église ya ko pesa badim l'église donc nazana bato musu pas prier ba venanga ba alin ba lobaki nazala ki à l'aise te parce que yo zala ki ko sambela kutu avant biso kala ozongeli musique na mona neti ngam na mema na sala ki alliance na nzambe il faut sambela comprendre donc la bato oyo ba na bondela po na nga fona sambe donc na ngo soki nzamba bengi ya okima ya Jonas dans la place à alors beaucoup de personnes vont regarder en ce moment à quand Baroyoka témoignage na yo parce que bien sûr on a ba milliers au tambola qui c'est sûr peut-être attention les ala qui yote mais ba ninga ou soit ba nin blo mo bosala qui peut-être il y a bientôt au mona qui peut-être ba quand même au andemeli nzambe c'est sûr sûrement aller carrément dans la témoignage à ploba peut-être ba loba ko tout la peut-être masumo asala qui dans la musique wana à quand tu la témoignage ya bokis vous en a raison oui que première fois dans ça l'émission ba poser une question wa mayele anelka na flatter ou na flatter te tam so éviter lo na ngai biso ezali ke o monta muta sambela kazala na zel moko prière net émotion moko boya donc zel moko boye tous on a besoin de kola na liloba o kola mokolo sala témoignage za témoignage moko pona ekangola et délivrer baninga msusu édifier ezaka tete on neni on ka mutu passer passer assemblée pona ngana biki vous comprenez on a zala ko sala boye pasteur mtatindi ngana sa témoignage te po ba témoignage ezali vous en a raison mais tant nango ekoka ba témoignage eli ke soki na lobby batu musu ba bino fu ba yamba Yesu déjà mususu ka moko ya muke ali ke na kota ki centre fermé a na mboka le 15 le 22 septembre 2015 na bimi le 12 janvier 2016 tout ça que au moins soki 30 congolais tout makita musu 3
27 babwaka e bango na Kinshasa mais parmi wana nga babimisa inga donc na mona loboko ya Nzambe so na fana mutu abi Jésus azalaka te na ondima te Jésus azalaka te place wana tozalaki loka place ba Daniel na yeba na colonel te général te magistrat te pe so ozalaki mbongo bato bango aselanga ta cotisation abima zonga sukini mukate abima mais loi mutu ezalaki mais Yesu azalaki likolo ya Belgique abimisa inga. Donc voilà, mais quand au monde, tous les encore témoignage, tous les il faut qu'on ait la tête Paul après 14 ans, comme il y a des dégâts et zali, moutaïka l'église là comme pasteur. C'est ce qu'on s'auto-proclamer, laisser le temps au temps. Donc c'est ça. Donc le trou est né de nouveau. Oui, naza chrétien, mais est-ce que makambo na beta nango toloté parce que za makambo ya Nzambe bat biso tout bato Nzambe bat musu baza na ba témoignage ya dégâts kolekanga mutla mutana ndenge Nzamba osaele yango monike nga na bongo ama na zo ba baptême makambo tout na sambelaka donc to landela malema. Souvent tout le monde a musicien, il y a profondé tout bien musicien mais qu'il soit bon va comment souvent va pasteur. Exemple un petit Carlito ou Tanga Christian Dakumuda et puis tous la Yope Nzela wana ou comment. C'est juste question morale. Olobi ya bien menga siko moyena pour na ezalité David azalaki berger Nzamba bingi a commissaire roi. Mazai pasteur te mais Nzamba commissaire roi. Ayi moboko liba même. Paul azalaki azoboma bato sa persécution. Mais Nzamba commissaire mosala Nzambe ya munene pour ba livre to lo ba lelo mingi kuma Paul alobi boy Paul alobaki boy on comprend bat baza ebele yango moni ke kozela plus mingi volonté ya Nzambe koza so volonté Nzambe ko so Nzamba alobi koza chantre ba chantre à danger baza lelo wa na Congo ba ibani pe même na monde toti katan au place Nzamba ko tanga ezala bien ponanga place on ngamo na zoli ngana se placer ezala bien ponanga te ko sana yo za électricien kosa na yo zali ingénieur koko sa toza serviteur de Dieu po ba yana mutu mo zo tuntu ka pemeni na yo ozonga sima kolinga te Jésus so ko ndimano za muke il faut dans la circosa pena na epakola mi oza na ye po soko telemi o déclarer qui fait kokisama. Alors ils a peut-être na bato belé balinga voix na yo. Moi je me demande en fait est-ce que Bogis makambo musique yango okotika ngo to siko zo memela biso siko koyembela na ndenga koyembela Nzambe. Mon santo abato afandaka na lola andima kosopa makila kolo Yesu kumbama na yo yango na totomboli maboko likolo totatoli oyo asimbili kolona se suki ya pembe kobimate na mutu na ye po aza Nzambe kumbama kolo mosusu azali te yango wana toto na okufa likwa nzembo otangisa ma ya misu na lelango grave izaya odika bangu na saluer don nzembo wana do likonga. Donc on répond plutôt dans tous les laos siko na baligné ya yango yo ya koto yango yo na yaki na mawa nazongi na sengo azali ya mingi mobimba nanga ye eza ngolo na yo bitumbe komela kingai na fungola miso na mona mapinga ya banjelu babundela ngaye nazwa kimia ye na tombola moto na bandona te wana donne za banzemo nanga dona banzemo donc boye po biso to bata bakumba to za bato balinga te to exister mais tu existera pour na maona. Donc c'est ça. Non, pas solo ba amen. Il faut le ba amen. Parce que il faut le ba amen. So yo ki Yesu soni, Yesu pa yo ka soni. Yaya na moni bat na porte de la chapelle, ba mama ni kolo balali na malili. Na leli, na bisi grand frère na bi viala, qu'est-ce qui se passe? To komi na suka. Jésus lo ba na Nicolas suka, compassion mawe ko si le père batu. Oh nini? Do foye ba ke photo luka Yesu. Bisika otoza tito kota ba 2025 to vivre makamususu ba quand antichrist to moni na ba corne te azaka mutu neti ngana yo mais avec idéologie mususu donc oyoka Yesu sonité
P. Manuel n'a rien. Est-ce que P. Manuel est qui à Mobutu c'est quoi? P. Manuel est qui à Roi Baudouin, il est qui à François Mitterrand, empereur Hirohito, il est qui à Madiba Nelson Mandela, il est qui à Lénine, il est qui à Mao Tse-tung. Bana séjour des morts. Donc ndima Yesu kobanga te. Koko tate na complexe à Congolais. Obi bezolo bana de Thessaloniciens que il faut qu'il apostasie comme makoleka kutu debi ya mokili. Donc il faut pas renoncer babo ya nzambe mais faut linga nzambe pour événement ezali biso kuna la Belgique ba kaboli ba produit ya ba nucléaire na habité ba koto na ba France. Donc on ne sait pas la raison nucléaire et quoi en France tout na Belgique na se na biso za ba essence ba gaz ba courant nana obika zamba ni neza yo batam ba zamba ba créer bango mo ba corriger nzambe donc zamba ezala te beto suka. Voilà. Un grand merci beaucoup à la oui, tellement tôt sous là. Un grand merci beaucoup à de partout où vous êtes. Un grand merci Clédia Moussoaili, un grand merci Junior Kabananga Okosha. Donc Nabinde Tozala tout le temps, mais tout qui est vers la fin, lentement vers la fin. Alors on se pose tellement de questions. Il y a l'album qui se prépare déjà. Peut-être ba au batalayo, ba occasion ba lukabaeba. Nazo sala album te onetanzambe. Naza déjà na banzembo ebele na komaka mais place o na ye na ba manzembo nzambe naza obanga makasi kobanga nangeza ke ba do artiste nzambe bele bazana banzembo mystique kuna ba tente bazati côté biso tozala ki batu bazame ba tente baza ebele po atie tatou po atie teint po ostema nduliste on comprend mais côté on est à blague te bato okuta eti mtoka Toms oyoka bato ka ba selo mbongo oyoka bato ko ba ancien gifwamba oyoka bato neti ba pichu mwanza bato ko ba pasteur Louvois bato ka ba venanga ba icône ba deningonde nazueka teli solo na motema na ngai Yesu kamba bomoi na ngai solo na nzela na yo ngana mona loboko na yo nazwi ekateli na umela solo bomu na yo yozala nzambe ya libota na ngai donc senteti mutachilo mbeli ta donc kuna ezali sekite ya momoni ke bat baloba ko bogisa composer mais nazwi bati na obanda wapi non suka wapi donc faut beaucoup réfléchir pour que les agate ko chéri nanga ozala danger te una faut kumisa roi des rois mais bato belé ti ba kumisie na ko kumise lo lenge nini na fuka mina kumisa Yesu na bola munyo sasala na vinanga nation nine ko kyo refoule Yesu kopesa yo dede qui t'interdiction Yesu ndazo domine éternellement likolo na se simba mina ye ce qu'on a mon elo modo ba nuance on zomi masukuma do nuance ti na côté ya Yesu non mon niveau nanga a pasteur serviteur de Dieu vient qui t'était na saluer a epsenga bo omoni bat mususu aye assemblée soit comme un micro njambe alors c'est du mensonge ngala lobaka boy banaka nini kaso kuna loba manzambe njambe non naza bogisi banaka na lingana lata boy bien si na ko betsa baninga libakute mais na loba makambo ya Seigneur non kumisa Seigneur même nuance faut na nuance leye yim tapesanga ba nuance faut na nuance leye faut na ningisa ngwende na ye. Donc, c'est une chose que j'ai remarqué en toi, par rapport aux artistes, peut-être piercing, tatouage, Antoine a évité tatouage sur les parce qu'il y a un monde qui blanc, mato, il est mon arabango, moi blanc, belé, il y a un Margot Zaleno, coton, un identité ou comment? Au solo bien déjà, mon comment on a olé quand la TV dans cette émission moko. Si quoi on a battu n'importe ma piercing, quand des ni battu tout, bah piercing, bah tatouyoté. On a besoin interdit na Bible pexi makamwa tellement na loba ibongo nzone mutu mo bana olanda na palais azako bija longola ba piercing na pour nanga mona cité comme ezate c'est ça. Alors il y a une chose quand même voilà tout bien on peut intro na biso qu'est-ce qui a fait tu es peut-être maramanza mais non mo lo boyeme okomi koyembela mboka na moni banzembo na talaki dernièrement nzembo sur le net donc maramunion to komi donc koyembela mboka qu'est-ce qui s'est passé ce côté-là? Ezali combat na biso tout
eza combat ni ya congolais moko, eza combat te ya politicien, ya opposant, ya Congo, ya combat ya congolais nyonso tout. Tu peux imaginer lelo 4 millions de déplacés de guerre, mboka 80 fausses communes, kolia ezate, misala ezate, nzaleleki makasi, mandicité banaki ko sunga muke na mboka. Mais bato banaki ko sunga bato na mandicité bango nyonso lelo bazolela. Pona ko zwa courant na mai ya tiso sala ba jeune combien? Donc toza na position mboka te. Quand ça ne toza na awa na mboka o zemi na yote. Et donc disons zemi ya mboka o te. Zemi na yo mais l'état position bonga lete. Autangi sabano fele. Faut bana ba génie faut bazala. Même son négligence ezali mais bato abwanya bakobima. Mais biso to na blocage déjà mboka munene bongo bana ba avatanga classe fo minerval. Combien de ba assassiner combien de bana pour jeunesse nous venir à Congo lobby. Tant bato futa déjà ba futa ka maternité, ba futa ka classe. Les lorsque ba parents tout ba sala raté ba comment ba cowboy fatigué. Parce que bana ba otanga. Si ko ngana auto fani to betela kabila maboko. Soki tongo eten to kuma oluka lelo obomanani. Lelo kangi nani, alever nani, insécurité généralisée. Lelo sko biso to ba congolais, il faut to betela kabila maboko. To betela Moïse Katumbi maboko. Non Anelka. Koza congolais. Ato comme français, jamais osant la crédibilité dans mboka ou mboka na bisote. Il faut to bunde la Congo. Na pe ce exemple. Ko so mona couple moko a oza mona poto. Ya koko mo ya mundele na koko mo ya mutu mundu ba otambola. Na ba bala na so mona. C'est très rare. Bien que ce mot est bien. Donc couple mo ba otambola parce que et simbate. Soko tal même toliaka ki frites, toliaki dorum, toliaki tacos, toliaki kebab. Mais yaya, so ba tiemu teke au sentir originalité. Et là moko so fanda ba mère na biso ba na fête ya famille que maman mazoemba par exemple. We are the world. Au kumba lopango so yoka mère na biso azo kombola non. Azana nzembo na babi ya biso ya village, so ki fête mo na famille, ba benga bato mboka to cassette mboka fait beta. Kokuto mona musique na biso pene ya Kinshasa betite mais azui pene ya village. Donc ils a bongo biso to ba congolais to ko accepter te ba rwandais ba boma ba ndeko na biso ningi zo sala malelo tani ba Rossi wana ba kufi tani ba pasteur Coutinho ba koma tani ba boni ba pasteur Lukusa tani ba Matungulu lelo na ba province to bi combien de personnes ba kufi to ebité yango est-ce que monde qu'il faut to yali combattre même yo ozo na lisangu bate bele batala kayo yaya il faut bobundela mboka bozala te kopso to na complaisance te journaliste moga monaki Bush na Irak a ote pate pa ya di yo ya pona personne na biso alongola sapato pa Bush changi alongola mzuzu pa Bush changi pona mboka quelle nation toza yo zo imaginer bat bazo kufa chaque jour na Congo Moïse Katumbi hotel ma ngana osenga élection quelle élection yo sala pendant que Congo est occupé toi la contrôle la frontière mon côté mboka eza contrôler na bapaya donc muto nengo c'est muto azana posa maman na bino aza maladie ya makasi batutu ba hôpital moi je t'avais que non toi qui une invitation to ke fête ya mariage mususu to ya anniversaire mais na to kalma doko salango ko ebite ke nengo ba okeni ba kufa ya to zala ba biso to ba congolais oyo Moïse Katumbi asali eza makambu lokola ya mwasi ya Salomon azo senga ba kata mwana na mutu mais biso to ba kolo mwana te le bin non to okene ba élection te pour toi la contrôle nangote. Donc c'est ça. Voilà, on a personnellement tout le coup spécialement pour toi mais comme non fan de la yango parce que na sir marabo le baiser belé. Alors pour nous senga yo peut-être na onions tout le bien moi message à paix surtout na onions boatala ba congolais boatala dans le monde gros amis mingi. Message ezali que batunyo surtout to bangate. Pour ça na biso peuple congolais ali transition sans Joseph Kabila. Après transition ni to ça la ba élection. On a li message à liboso élection lelo na Congo biso peuple congolais to bénéficier na ngote et puis to za na courage malgré nyon surtout ba problème to mona to ba kinzamba za na bomoi na limite c'est 80 millions et quelques d'habitants ta juste morazate ceux qui Abraham intercéda qui pour na lot na tout na biso to na Congo même na Libanda même na diaspora même na capitale to na province et ça na juste morazate o nzambe sa ki lo samoni pour na kangola Congo je crois que elo moye ku salama na lo bateke o na Congo mutasambela razate Congo zamboka munene na yebiki nzambe ya kosala na likamususu asuke zali totika mutema mabe peuple congolais mutema mabe mute komisi mboka na biso place to komi
soki tozalaki mitema malamu me mboka na biso lelo ezokipe place moko ya monene. Courage de loin ou de près. Donc bambote na bato nyonso tout na pesi via l'équité là où repose le cœur de l'homme. Ya José Ike Matembele motema ya mama Hermine Mbuku mama Mokonzi na pesi zifio tunani bambote trop bato nyonso to babundela combat to bunda solo nzamba za na bomoi. Et comment retrouver beau? Merci à trop quoi. Et comment on retrouve? Merci beaucoup. Comment retrouver? Ouais. Donc c'est mon frère donc bambote Petronaï. Comment retrouver Bogis Bompema? Non, na zananga awa eboui na pesaka ba bilo na ngate parce que to ça la combattre na sens que o e comme végétarien ngas na le étape végétarien na kina ba Washington DC na kina ba Calgary ba Vancouver ba Edmonton ba Bruce ba Sherbrooke na tambola mona place ba na kuma na mboka Madiba na prison na Cape Town na tambol bisike belé kutozo ba risque ba combat mutu mo tapesa nga 1 rond pour na na média to na benga ngamo comme nazo déranger ba journaliste pour to ça l'émission to journaliste me pas bengio pour na to la musna na profiter na moi audience na ngam kiele kete wana na l'exata message ata ne fils que 5 personnes au bazar kula la batelem yo la nga ba influence que oh ya végétarien ah di nga c'est la meilleure chanson de l'année. Plus de 70 millions de Congolais ba ole lango yo bisanga mama complexe que na Bogis tenga za combattant au salaire na ngona zo wapi salaire nango za nenga moko liwa ona poni na ndimi ke na décorer sol nanga na tondi maliwa po na mboka changer yo bisanga ba complexe au moins nanga tamsu mutmo l'équipe combattre au sekai bo seka ba combattre bo sana ba aventure ba kuma lo koso ko senga ba mbongo ko kota na l'église pour to ke ne marche mais ngana se respecta kana sanga na likita moko te na fana na ndako na olo ba makama Congo un point entré na ko te ki sa crédibilité na ngate parce que na koma combattant ata kutu na kola na lulem vert ya Matembele mais on a mikili quand même to boss na te na beta rapé moule. Donc voilà, un grand merci Nabilo Talibiso. Voilà, tout est bien qui finit bien. Un grand merci de partout où vous êtes encore une fois parce que c'est grâce à vous qu'on existe. Papi les rois formé la souka carte illimitée. Un grand merci à Doyue, Rihanna Domingos, Bozatelme Belé Botalibiso, Bozé Belé partout dans le monde. Sim Cécile, un grand merci. BM Bernadette Massengo, un grand merci. Bozé Belé Botalibiso de partout dans le monde. Encore une fois, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, vraiment, vous êtes gentil. Merci Kédé te bénisse. Adoyou et merci Kédé te bénisse. Donc, c'est ça. Ok, merci et puis on se retrouve à la prochaine. Bye bye.